Desho Denar TV Pona koyoka bansango Sango ya mboka ye Basango ya Afrika ye Basango ya Europa ye Basango ya mokili mobimba Desho Denar TV Pona koyoka bansango Basango ya mboka ye Basango ya Afrika ye Basango ya Europa ye Basango ya mokili mobimba. Bonjour, bonsoir, Balandignon, soit Desho Denar TV. Merci Nabao Balandi Desho Denar TV. Soko Talingamba Alboso, n'hésitez pas à s'abonner sur notre chaîne Desho Denar TV Ota la réalité. Tu es tous sur les sous ensemble. Kakane to sur la nabino na Desho Denar TV. Maman nabi soit benga na Desho Denar TV. Maman lobi Desho. Zwa sujet na nga tia na chaîne. Oyebisa bandeko ba yeba ba problème nezoleka toujours na kati ya ba couple. Lisolo yango wana mama lobi boye Desho tozana mobile nanga tovandaka na mobile nanga mais mobile aye kosala ngai eloko moko oyo epesinga choc na vie oyo na ndimaki te. Mama lobi Desho nasali trop na mobile nanga na aide mobile nanga makasi mais na ndima ete mobile nanga akai kosala nga to mobile nanga akai kofuta nga oyo ya futinga. Quel est le problème? Zala branché toke na détail. Maman lobi boye. Mobile nae azalaki na camarade nae moko na Kinshasa. Camarade wana na mobile nae bazalaki vraiment ba camarade ya makasi. Même ba famille na baonyo sumi bale ba komaki na bondeko na kati. Webi ki camarade soke umeli elongwaka ki camarade e komara bondeko. Ba komaki vraiment bandeko baonyo sumi bale na ba famille na bango ba kutanaki ba komaki famille. Mais chose grave, leki ya camarade na ye na Kinshasa akomi makangu ya mobali na ye nde kote toza. Mais bayaki kokoma makangu ndenge nini? Mama lobi boye. Mobali na ye azana nièce na ye moko na Kinshasa. Nièce na ye afungoli chaîne ya YouTube na Kinshasa. Azwi leki ya camarade ya mobali na ye o tozobeta na kati ya lisolo abengi ye yaka to travailler na chaîne na nga YouTube ngana obando photo. Babandi ko travailler ensemble. Moi na mwasi wana tango asali ba émission sur YouTube, aza leki ya camarade ya mobile na ndenge na lobby. Mobile ne tango komona leki ya camarade na ba émission, mobile ne directement akoyi ndeke, ça veut dire a luli leki ya camarade na ye à travers les émissions sur YouTube. Maman lobby mobile nanga aye kolinga na mwana mwasi wana babandi kolinga na basola na téléphone, ngana bandai koyeba te. Maman lobi leki ya camarade ya mobile ne oyo aye kokoma chroniqueuse kaka lobi abandi ba émission sur YouTube. Tant mobile ne kaka aye kotala ye na ba émission mobile directement panique. A luli leki ya camarade na ye en même temps ba koma déjà famille. Tout ça nde wana. Maman lobi Desho na bandai ko kipete na ye ba kipete ke mobile ya kokai ko salelo kwa ndengo wana na leki ya camarade na ye en même temps ba koma déjà famille moko. C'est ça la question. Et chose grave, maman lobi Desho tozana mobile na libala. Mobile au téléphone na ye et comme lokola mwasi na ye ya liboso. C'est-à-dire téléphone na mobile na ye ata zo sukola akoti na douche na téléphone. Ata ke na toilette ake na téléphone. Ata zo lia azana téléphone. Même alali na téléphone. Maman lobi Desho même na butu soki na telemi mpona kendo suba. Ndenge zaka mwasi atelemi na mbetu po bima kendo kota na toilette sala petit besoin mobile faut sutuka azobanga kanti mwasi na ya kozwa téléphone ako accéder à mona makamnini ezaka na téléphone na emezo sala bien te oyemi mabala mususu ezokamwisa mingi ba comportement na ba problème ezoleka na mabala ka nde bakolo baloba ndako vandaka te moye besika ma etangaka ezate yaya. Exact parce que le problème est que mamboka mayoka na fungoli parenthèse rapidement pour comprendre. Oui, le problème est que téléphone actuellement Android monde à vitesse. Non, il y a baga faisait belé. Et ça na batu mususu. Ezoka musana libal ozomona mobile a vivre na mwasi. Maebi code ya téléphone à mwasi na yete. Ozomona mwasi na kati ya libala ba vivre na mobile mais mobile na ye ayebi code ya téléphone na yete. Yaya mukomsoro ko ya na problème. Peut-être aux na état moko inconscient ou ezosenga moi sinon accéder na téléphone na yo pour bazwa ba données quelconque pour ba sauver vie na yo
Moi si okokota na téléphone te okokufa pona ko bomba ba code secret belé na téléphone pour ebike bandumba ba kumelaka on na téléphone. Et ça ba erreur belé. Également maman, comment mobile no okukoza na accès à téléphone na yo ti. Na moment moko okukoza na problème, ba problème ya caprice kema na vie. Okukoza na problème, ezo singa mobile no accéder na téléphone na yo pour ba zo ba coordonnées ou ba données quelconque pour ba sauver bo moino mais mobile na yo azana accès na téléphone no maman okokufa. Nyonso na pona ba secret ya maamba buzoba. Comment na moi sinon mobile ba na ndako moko o ya vivre na ndenge na ye na téléphone na ye o pas vivre na ndenge na téléphone na ye, mais c'est difficile à comprendre. Oui mambo esa mana monde lelo eza ya kokamwa. Eza ya kokamwa ya. Eza même na ba mibali misusu akozala oke musala so abosa une téléphone na ndako. Malamu kuta zonga akende musala te maya kozongela téléphone. Pona ni azobanga mwasi soka accéder kaka na kati ya téléphone dégâts mesali mawa pasi na soni na kangi parenthèse tozonga na sujet. Maman lobi des shows mobali auto vivre ane na ndako. Téléphone na ye eleki na mwasi na ye na valeur. C'est-à-dire na alali na zo sukola na za na toilette na alali na mbeto toujours téléphone. Mais zo sala bien te bi ba comportement za na ba mabala mususu. Makao misusu ba papa to sa na bandako biso mibali ezo sala bien te. Bref, maman na biso lobi des shows ezali na mkomsusu na surprendre mobile nanga na zuika ka téléphone na ye atalika ba conversation de ba okoma na mwana mwasi wana ye pa komeli kaka bonjour chroniqueuse directement azongisi oui bonjour bébé yaya bino vraiment na ebité ba vitesse yango ya ba bébé. Tant maman na biso atindi ba moko message pa ya mwana mwasi wana Kinshasa leki ya camarade ya mobile na ye atindeli bonjour chroniqueuse na Kinshasa azong simba mo bonjour bébé ya kansaki azosola na mobile na ye nzoka azosola na maman na biso kolo lisolo bonjour bébé abandi ko tuna ye ba question ndeni kuna bien mwana mwasa Kinshasa azong seli maloba bi oui mbongo tindela inga na sombaki fufu mafuta na salaki mo provision na chaki na ndako yaya ya on a lobby kindumba o ya réseaux sociaux et comme na degré nini surtout pas na biso et comme na degré nini. Maman lobi de choka nde to sola na e chroniqueuse akomi ko tuna ba question pa mobile abi bébé yebisanga nanu est-ce que yo vraiment ko balanga. Maman zongsi oui na ko bala yo wana chroniqueuse na Kinshasa camarade leki ya camarade ya mobile na ye ya mwasi wana ayebika ki azo sola na mobile nzoka azo sola na kolo mobile azo sola na muninga ne mwasi mais muninga mwasi azo sola ne lokwa mobile na mwasi. Abi oui na kobala yo zala tranquille nga na kobala yo pourquoi ozobanga pourquoi ozondimate voilà na kobala yo abi nga na zo ndimate po bino mibali ya poto bozaka ba escroc mais oui mibali ya poto pe ba yeba biso kota ki escroquerie kote ko kosa basi koto wana pena na ndimi mibali ya poto tozaba mama na escroc tika na loba bon ponga pe mobali po so nga na milongo lo loba mais des shows loba bon et bongo des choses ko yo za mais voilà tika to loba bongo po ba mususu ba sepela mais sauf que za ba tunyo sauter mutu na mutana ndenge na ye papa zongiseli mama na biso zongiseli mwana mwasi na Kinshasa abi oui na kobala yo mwana mwasi na Kinshasa habité nga na zo banga po bino mibali ya poto bozaka ba escroc. Bref mama moni nde ba osola et que milai asi a comprendre loko alinga ye baka réellement soki bolingweza na kati. Maman comprendre par rapport à biloko amona ki basolaka na ndenge ye moko akomani na ye. Maman azui téléphone abengi mwana mwasi na Kinshasa. Allô? Oui. Ozo sola nanga tel. Chroniqueuse atikali silence. Maman na biso atuni chroniqueuse. Mais comment on peut ko sala biloko aboyi? Mutu oyo zobenga bébé si yende camarade ya yaya na yo. Chroniqueuse silence na téléphone. Mutu oyo zobenga bébé. So yebi kaza marié. Oyebi mwasi na ye nga yo to sola na yo mais tina moni ba conversation na yo bo sola na mobile nanga ozobenga mobile nanga bébé ti kutu to komano awa muto sola na ye zaki yete ngande mutu na okomana na yo komo ko benga mobile nanga bébé en même temps to koma déjà famille bino na mobile nanga bo koma famille également nga pe na koma famille na bino komo ko linga camarade yaya na yo. Et puis mutozo lingwe ebi ki azaka marié, ebi ki camarade ya no azaka marié, azana mwasi na ndako, mais bolingani na ye pe yo zo lingana na ye ozo ndima. Pe ozo komana na ye ozo benge bébé. Est-ce que otalité que camarade ya yaya na yo aza marié?
chroniqueuse ka atanga yo kindengwana akati téléphone conversation ya ye na chroniqueuse su kindengwana talisko ba conversation ya mobali na ye ndenge basolaka na camarade na ye yaya ya chroniqueuse wana azoyebisa yaya chroniqueuse alobi ke non komitungisa te mon cher nga ndenge ezana na kobala leki na yo donc assurer famille assurer camarade na ye nga na kobala leki na yo ndenge yo bala tel po yaya chroniqueuse na Kinshasa bala abi ndenge yo bala tel na boyi kotanga bakombo na bango ce n'est pas la peine eza na importance te na bimisa bakombo na bango mama asengi tobeta lisolo anonyme alobi abi kaka ndenge yo balaki mwasi no na Kinshasa ndenga pe na kobala leki na yo o nazane na ndako awa étiquette nazane eloko kosala na ye te ndenge azawana naza isusu na posa na ye te ndenge ezana tozokabwana na ye na obenga na ye bopesa ngata bondimelanga a bientôt nazoya kobala leki na yo na Kinshasa chose grave comment kozala na mutema ya boye en même temps maman na biso azolela maman obi de show mobali nanga na ndima ita okiko sala biloko ya sali na souffrir mingi pona mobali nanga bien que tozana ye a na poto to uti Kinshasa esika moko mais namoni passe pona mobali oyo namoni passe ya ebele pona mobali nanga et puis na ndima kite mobali nanga okai ko sala o ya salinga ake kolingana kaka na mutu oyo toyebani ake kolinga leki ya camarade na ye en même temps bakoma déjà famille et ngamo na moni na ba conversation ndenge azosola na yaya ya fille wana na Kinshasa azolaka ye par téléphone na ba conversation ndenge baosola ke non ngane ezana na oyo bala mwana bino o nazani na ndako aze étiquette na ane posate ngana kobala ete na minute oyo besoin na ngeza ndenge yo balaki na Kinshasa ngape na oya kobala leki na yo esali mawa passe na soni pona nini kopesa ba déception ya boye maman na biso azolela maman lobi de show lobela ngo na chaîne na yo pona nini ba chroniqueuse bazo sala boye mais par contre eza penda question ba chroniqueuse te po maman lobi fi wana auti ko banda chronique kaka kala mingi te et fait ka mobile na yaki ko moni kaka na télévision mobile ya langwe ya onto ngai to tuna boye est-ce que batu musu na comprendre te mibalo balangwa abasi facilement boye ka po moni mwasi na ba télévision obandi ko langwa est-ce que yebi fi na ye oyebi fi na ye te ndemo yo lingi ndemo okuna lingi mais c'est horrible maman na biso alobi de show problème na zoleka nango yango wana mobali nanga apesi déception mobali nanga ke kolinga kaka na famille oyo ye akotaki o bayamba ye lokola famille kaka na esika o basangana ki bakomi lokola famille ye ake kolinga na kati chose grave chroniqueuse wana ayebi maman na biso bien chroniqueuse ayebi bien que mutu azolinga aza déjà un homme marié chroniqueuse ayebi déjà que bakoma famille comment okoki nolinga camarade ya yaya na yo oyo akota déjà na famille na bino pe bokoma famille moko c'est ça le problème maman na biso azo regretter maman lobi de show mobali oyo namoni pasi mingi po na ye na souffrir po na mobali oyo mais na suka nango mobali afutinga monnaie de singe esali mawa pasi na soni maman na biso azo regretter po na nini mibali bazonyokola basi et na kati kaka ba conversation wana maman lobi de show soko tali na ba conversation mobali nanga asenga chroniqueuse wana leki ya camarade na ye asenga ka bilili ya nzoto na ye ça veut dire atindela ka ba photo toujours ba photo mutakala oyi mamba mutakala na Facebook na WhatsApp ya ngonde makam maman obi na tangi ba conversation ezaka soka asengi mutakala chroniqueuse atindeli mutakala soki atali mutakala ti asepeli a supprimer photo mais kolanda na conversation o comprendre que ba photo ezalaki alongoli façon à répondre oh merci bébé na sepeli penda tindelange eloko wana ndengo tindelenga liboso elo ni yo lobara elo ni yo nabi merci bébé tindelange eloko wana ndengo tindai liboso eloko ni batindelaka yo oh yo sepelaka nango wana ote na sepelaki penda oh tindelenga liboso ezalaki bien tindelanga musu natala eloko batindi emonani te ba supprimer ka ba conversation de tikali veut dire mobali na ye asengaka ba photo ya bulumbu ya leki ya camarade na ye atalaka en même temps leki ya camarade akoma makango ya mobali na ye yaya muto koseka na ye ye wana nda akoma makango ya mobali no alobi muto koseka na ye ye nda akoma mbandano ya lobi yango na kati ya bolingo camarade azalaka te yango mamba bolingo ezaka difficile à comprendre maman alobi des choses na ndimaki te po mobali na nga na camarade na ye bakoma famille
Et puis deux familles même na Kinshasa ba comment famille bango nyonso ba sangana mais chose grave et loko nini mobali nanga ke sutuka na nzoto ya leki ya camarade na ye et lo ni mobali nanga ke sutuka na nzoto ya mwana mwasi wana oyo nga na salelaka ye te mama azotuna bi des choses pona nini mibali baza boye ata osali bolamu na suka ezalaka kaka problème mobali nanga landi nini na nzoto ya chroniqueuse mobali nanga azosutuka nini et puis mama lobi des choses soko tali na chroniqueuse yango orondimate est-ce que asutuki eka pona TV to pona nini toyebi te esali mawa pasi na soni voilà autre ngai toloba pona mama na biso yango wana mama azo regretter chroniqueuse akoti désordre na kati ya libala na ye chroniqueuse aza mutu oyo akoma déjà famille na mobali na ye basangana bakoma déjà famille mais comment ndeko mwasi akoki kosala bongo akende kolandana kaka na mobali na ye mais comment ndeko mwasi akoki kolinga alinga mobali oyo aza déjà camarade ya yaya na ye mobali oyo aza déjà na kati ya famille na ye bakoma lokola famille moko comment eki kozala possible ba mama tozwa maîtrise kindumba mususu toyebi te soki ezalaka ya kindoki esali mawa pasi na soni voilà oyo tongai toloba mpona mama na biso yango wana benga des shows Denar TV na ba sujet ya bientôt le belango oyo ekomeli ekomela ba misusu te soko tani ngamba liboso n'hésitez pas s'abonner sur notre chaîne des shows Denar TV ota la réalité aimez commenter votre émission et zalaki abino humble serviteur l'homme de bonne foi zala branché ba émission ezakoya ciao.